Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Il y aura un combo. Donc, comme nous vous avez yoki en obo, senti neti, ba ofinga yo. Mais yé, et tout ça m'a plaisir, il y a un côté dans le site, nous découvrir la merveille dans la carte. Biso. Oui bien, yoka. Yo suko otambola kananani. Tu dois te poser cette question. Mokilo ndenge zokende, y compris ba famille to botaminango. Moi, le message que le Seigneur m'a donné ces derniers temps, tu dois comprendre, tu es né dans quelle famille et quelle est la puissance qui influence votre famille. Quels sont les signes que tu vois dans ta famille, surtout des signes du côté négatif. Soko siko ezali est belé. Tu dois te révolutionner. J'ai un message d'espoir. Ce n'est pas pour te faire frustrer au bangaté. Monde ya délivrance. Tango ozana maîtrise. Au cibler le vrai problème, au troubler vie na yo, pe famille na yo, c'est alors que tu vas bien prier. Ba prière nous en a précision. Au ça ba prière te moto, esui. Non. Soko landi na texte de base nanga Esther. Le roi a posé la question de savoir ezali nani. Et Esther a donné la réponse, c'est l'ennemi Aman. Oebi soko lingo bandomo na bola mwa nzambe. Olingi nzambe abanda kufungolo maele. Commence par des questions. Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma famille? Rien que ba question na so fandi. Nzambe lokwa zaka nzambe ya mawa. Ako éclairer yo. Alors na banda lo babo epona chité. Oebi tant na zulu balikamba esprit des morts. C'est-à-dire ma famille a vendu pour la détruire et puis la égorger. Na comment qui n'a point à expliquer likambouya ba héritage na ba héritier. Na sina kuta na ba te belé, na yambi ba te belé. Ba maloba mususu oyo elobama na kati ya ba mabota. Ba maloba oyo elobama. Ba parole négative, ba parole ya malédiction. N'habitez pourquoi Saint-Esprit continue dans le monde. Obi soko papa abotio, maman abotio. Tongo midi pourquoi? Osala malamu ya mona onka kamabe. Ya la kela okaka yo ko balate. Yo tuzalia. Yo tuzalia. Yo, ça dit ovanda na mutu ala kela ko kaka mabe, alingaka kaka mabe na yo. Ma soeur, mon frère, je te dis soko bandi komona makambane zo kokisama. Comprendre que eloko moko kimia teza na kimambangu na mona pasteur nanga. Oza komituna. Eloko nini héritage mapangu boko koteka na bino bozumbongo bobali nango na kata libala okufi. Boko koteka na bino okoti na business na kata business okufi. Boko eyebani ke epa na bino soku totali lignée kota botata batu tu basila ekota na bana. Sikoyo otikali nde na bakoko. Donc bana no babota batika bana bango bakufa. Yo sikoyo mama ou papa otikali ka na bakoko. Bozo gérer ka bakoko. Bakoko ngope bazaka kana héritage wana oyo elia batata na bango. Mama soko bwebi nzambe te bakolekana. Siko héritage ndengo wana. Ozo komitu na question. To sala nini? OK, une très bonne question. Basala kabo. Soko boteki. La première des choses, au longo li dim que pas pasteur na yo opesi. Deuxième chose, na kati ya mbongo wana ozui action yo mutoteki komeka ko simba ta infranté avant ko sela makambo na zoloba.
soki bo zindaki mbalo bo respecter makambo nzamba ofungola bino. Je dis c'est que le Saint-Esprit m'a révélé il y a cela beaucoup d'années et ba oyo ba yoka ba salango ba longwa na kati ya biloko wana. Deuxièmement, aux action de grâce. Oui, n'a pas pasteur na yo au pesi. Troisième chose, aux dons, le don qui parle. Au talikan église nabino. Qu'est-ce que je peux faire des constats? Ou écoutikal. Même ceux qui mbongo wana, ezala qui 100 000. Au libéré, à 30 000, même 40 000. Avec ces 60 000. Batu nyonso bambona bange aussi là. Ya yo aussi là. Te peko mata. Pourquoi? Parce que ezu fondement mususu. Mais yo kozwa wana e. Okota mabe. Église kuto kima. C'est pourquoi, en conclusion, tu dois avoir un pasteur et tu dois avoir une église. Sans un pasteur, sans une église, c'est très difficile pour Namakamboyo au Kangwa Manango. Voilà, les lieux qui suite et fin, il y a ma famille vendue. Bah, si les ébélés, sauf mon médiocrité, pauvreté, limitation, et que na kota botata, na kota bo mama. Batu bakendaka mabala ya ofele basa komi bote la bongo via pasi. Alors yango tobaki nzamba lobi na ngabo ko banda lelo na moi otozo banda tous les jeudis et vendredis tozana ba clinique spirituelle tous les jeudis et vendredis lelo sikoyo tozana prière spéciale pour na ba enenyos. Papa oza mwa liboso, mama oza mwa liboso, yaye oza mwana liboso, obota mwana liboso, biso nyonso, Brazzaville tokatisa, Kinshasa tout le monde lelo, tozana prière makasi à partir de 16h. On va faire des déclarations. Pose-toi la question, est-ce que Nzambe aza vraiment liboma na sala kiyozala ya liboso, mais lelo comme lokola mopaya na famille. Pourquoi la Bible les a reproché frère Atekaki droit d'honneur naïe? Nzamba yebi pourquoi moi la liboso nyonso monde à ténèbres et bongisa sikoyo basabi kila pona ba étouffé. Or yendaza éclaireur, yendaza exemple, yendaza nzela, yendaza espoir, yendaza sengo. Taka so mama kote na libala zo botate. So kaka boti mo liboso aka ne sengo. Hein? Yo ze sengo famille na yo mama. Oze sengo famille no papa. Mais tala tango koli. E sengo ane bunga. Ose kaka li susute. Alors lelo ko zangate. Nous allons prier. Nayoka nazoka mo lo mbe ko matana se biso nyo so batolandi to fukama. On va prier. Fukama nanu ogumba mikaka ofukami wana banda sikoyo ko bondele pa na nzambe eloka liboso nalingi o remercier nanu nzambe po Saint-Esprit a aidé yo au comprendre toza na famille nini banda na kopesa nzambe merci to bondele biso nyonso pesa merci na malobo yoki loba nzambe merci pour na malobo ya réconforter ngai malobo elakisinga nzela maloba oyo epesinga bomoy maloba oyo efungoli nga mayele maloba oyo efungoli nga ibwanya maloba oyo te na yebi te nzambe na moni bolingo na yo et à partir malobo na moni ke nzambe déjà aussi okangoli ngai na kata malobo nzambe na moni ke aussi o libérer libota na ngai oh nzambe okuma na yo nzambe netola na yo posa nzambe malamu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Bien aimé kaka ndenge o fukami wana nalingi naza ko insister zala ya ko fukama po eza temps ya prière oyebite nini o mongu na bongisi nini o eloboma na libota nalingi to prier nanu to keno na ba requête ndenge molomo santo zo pemelanga banda siko kozongisa famille na mboka nzambe bien aimé za libota na yo ba division ba problème zo kutana ngo ka banana eza normal te lo ba nzambe sunga libota nanga nzambe assister libota nanga nzambe mimonisa na kata libota nanga nzambe sala na kata libota nanga kende na kobondele pa na nzambe bondela tala soko négliger libota na yo
oyo yoko banda kobota ezape libota. Alors tango zo proba nzambe nazo tika libota na nga na mboko na yo ezana libota oyo bota minango na libota oyo ko sala. C'est bien papa. Bondela nzambe sunga libota nanga. Nzambe mimonisa na kata libota nanga. Nzambe kangola libota nanga. Nzambe bimisa biso na kata libulu. Nzambe kangola biso mokonzi. Nzambe se manifeste na kata famille nanga. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Tango zo sambela loba na kombo na Yesu Masia. Voilà. Na kombo na Yesu Masia. Kaka nengo fuka miwana banda siko kobeta maboko loba naza ko annuler ono se loba ma ya mabe na famille nanga. Naza ko effacer ono se komoma na famille nanga. Naza ko kata balie nyonso ya famille nanga. Naza ko buka balua nyonso ya famille nanga. Ozo beta maboko ozo bondela au nom de Jésus-Christ. Bondele pa na Nzambe. Yue pa na bino ezaka nini? Soki pa na bino eza celibat banda ko bukango. Soki pa na bino ezaka kufa. Oh nalingi biso nyonso lokola loto pe na kufa. Landela kufa. Bana bakoma ko kufa yo mama. Papa na libota na bino liwa na liwa. Ezala ya accident. Ezala ya malade. Ezala ba kibota. Ezala ba kisi. Ezala ya coutume. Yo kata yango na vie na yo. Loba na arrêter mon pepe ya kufa o na bomo nanga. Na arrêter mon pepe ya kufa o na bomo nanga. Ate utaki ezala liwa ya kodia. Loba nge ko simba ngai te. Ezala bato basa nakata nzungu wana yo posali. Loba Nzambe na ebike na famille na biso ezaka likambo nzungu. Ngai na ebike nazala te batangaka kombo na ngai. Nazobima na nzungu wana. Nazobima na nzungu wana. Mama bakanga bino famille mobimba. Na bondoki na bakisi yo banda ko bima na ngolo bana zo bima na kata singa wana nga otangi komono bi nga ichime na zo bima na kata singa wana nga Louise na zo bima na kata mulangi wana nga Chantal na zo bima na nzungu wana mama bondela obima priez na motema mobimba. Gloire à Dieu. Sambela. Oh mon Dieu. Alo mbane ko ya matisoka ka yo bondelaka bondele pana Nzambe. Alléluia. Maloba na yo ekoleka te. Me bondela loba Nzambe makambo na kata libota nanga eye na molili tango molai yo tanisa tongo na kata bomo na ngai yo tangisa tono pole na yo engenga na kata libota na ngai molili eumeli Nzambe. Oh non tala bien aimé au moins maloba msusu ya loembo tango sokango ematisa yo lo sambo eza temps ya prière bato nyonso bako sambela mama kolekisa tango na kobenga te benganga après mission fukama banda ko bondela pona yo moko pe pona libota na yo okolela kino tango nini okonyoko makino tango nini na nzela ya prière Nzamba salaka na nzela ya prière Nzamba kangolaka na nzela ya prière Nzamba bikisaka na nzela ya prière Nzamba tombolaka na nzela ya prière Nzamba kangolaka na nzela ya prière Nzamba sekisaka na nzela ya prière Nzamba pesaka. Papa bondele pa na Nzambe. Alléluia. Loba Yesu nalingi na mona bonzambe no na bomoi na ngai obongwani te ozalaki Nzambe ya Abraham, Nzambe ya Anna, Nzambe ya Moïse, Nzambe ya bato ebele nalingi pe nga pe na telema na tatola oza Nzambe na nga nalingi pe libota na nge tatola oza Nzambe libota ka pambu nalingi pe mokili tatola oza Nzambe libota ya babambi nalingi tala nalingi
tatola oza nzambe ya libota ba kofimbi nalingi otatola oza nzambe ba libota ba ya balofengoka nalingi otatola mama tia kombo ya famille na bino loba nalingi nga pe na tatola koza nzambe ya libota songolo. Il est le Dieu de famille. Priez, priez, priez. Alléluia. Yoka profitons de kotika journée na maboko nzambe. Peu importe ngonga oyo kutani na maloba oto ni mission banda ko prier pour na reste ya ton tika nango oko kutana libaku nango na butu. Alors priez pour na butu lo nzambe bomba ngai nzambe batela ngai nzambe salela ngai yebisa nzambe posoza nango mutu nyonso prier. Tu as un besoin na sepeli pour na moni lo sambo etoki na kati ya bandako na kati ya babiro na bisika mosala papa oko boya ko sambela pour na soni ya moto aza pembe na yo nzoka nde ye muta bundisa yo sambela na yo so lo sambo sili toko solo là. Alors priez. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Oh, Yesu azwa lokumu. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. On a rappelé que l'élo, nous en a prié, il y a des aînés. Tous les aînés, partout où vous êtes, Toye Bissonyoso, église des Anabandal, Avenue Sombo 51-51. Alors, benga après mission pour n'a pas de détails msous. Et journée à lobby à samedi, nous en a baptême. Nous avons baptême par immersion. Benga ozoba précision pour na baptême na yo. Na profité na pe sa merci makasi na commanda Papi Tumba. Non ce monsieur Nzamba Pambola et commanda Papi Tumba peser à Sosa. Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle-ci ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Nyandabu. Yokala Kombo. Donc, ba kombo mususu wezaka soko yoki yango bo senti neti ba ofinga yo. Mais yé, et tout ça m'a plaisir ya kokota na site no découvrir ba merveille dans la carte.